Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naila Côtier. Bote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli vraiment kokuta na bino bande konanga ba papa ba mama mikolo ebele mingi bokomeli ngai pona ba silence ebele mama mo isanza na lingi bino mingi alors moi tant moke pesa maki pona ko essayer un peu ko régler ba biloko msusu tozalaki pe na makambo matanga. Alors, na sepeli encore kozonga lisusu na kati ya monde ya direct ko partager na bino comme d'habitude ndenge ezalaki liboso. Alors merci mingi na bandeko nyonso bozaka wana ba oyo bozali kokomelanga ba oyo pe bande kobenga mingi na losenga na bino ba mama ba papa vraiment eza malamu mingi mbote mama jolie. Alors eza malamu mingi ndenge ba misubo linga mama mo isanza aleka pona ba direct ba émission bonsoir kana nga mama Belinda Lita. Alors eza pe malamu des fois kotia ka pe mama mo isanza na ba prière ba take ya ka ebele des fois esenga mutu kwa leka moral pe feza malamu. Bonsoir maman Félicité Zola, bonsoir maman Patience Masakuba bambote na papa Alphonse. Alors bonsoir de Konangai Gama Maravilla. Na sepeli vraiment merci mingi na bandeko belé bokomela linga na ba message. En tout cas na moni absence na ngai ba direct na nga et manquer bandeko belé. Donc tozaka wana toujours pona kosungana musala oyo nga mama mo isanza na lobaka na préférera beaucoup plus naza inspiré et puis koyeba eloko nini oyo za koloba pona bandeko direct eza mabete mais c'est un rappel il faut mutu kozala quand même un peu na ba message oyo ko participer ko aider élévation ya batu nyonso et puis na matanga tozala kinango et senga ki pe moi ba silence. Bonsoir de konanga Clarisse et na ngina sala mon point oyo pourquoi sujet oyo pourquoi retour na ngai na niveau ya ba émission na niveau ya ba internet na niveau nyonso na sur YouTube ebele ba komelinga mama isanza vraiment même na YouTube ozo tia ba vidéo ya sikate kaka maman biso Irène Masiandoki na Allemagne ba coucou. Alors bonsoir maman Irène Maloba. Alors na sepeli vraiment ça fait plaisir na mon abino lelo na sepeli mais nga to partager na bino moi muke sur Valérie ya mwasi. Et selon des nzambe ko inspiré ga na kolinga un peu to bakisa na ba implice na sireza pe ba sujet moko ba ndeko belé ba si Valérie ya mwasi et puis na obosa na te na ngi pe kolakisa encore produit mingi oyo pona batache pona bouton pona kosukola po na sire ba ndeko baza na France na lobaka toujours bino boza na France boza na ba biloko belé na magasin na bino ba Carrefour esenga toujours fokaka mutu moko aleka po msusu afungolo place msusu. Bonsoir papa Ricky Nemiela, bonsoir et maman Judith favori. Valère ya mwasi, Valère na biso basi. Valère ya mwasi ezo dépendre na ye. Comment ndeli mwasi azo se comporter na millier na ye pe place azali. Donc mwasi aza être moko très sacré. Alors, est-ce que Valérie y a moi si pourquoi maman moi isanza na yiko soulever parce que tous en mois de mars moi si à biso basse ba noir basse ba africaine tous en a besoin kakaté tout le temps qu'on fêter soirée pour na ba maman mais tous en a besoin il y a changement de mentalité pour na moi si et ça très important par rapport à changement de mentalité pour na mobile moi si Valérie na ye ceux qui ayebi yango a sauver nation. Moi ça va être humain moko et ça moi difficile pour na monsieur ce kenyo ba sakala na surtout ba sakala na parce que ye moko azo mérité.
tozomona ba différent ba catégorie belé ya basi. Pourquoi na soulever na nous pona parce que biso même na poto wa ezaka ate fête na biso ba maman, ate droit na biso net mois de mars, le 8 mars ate droit na biso. Mais sikoyo oui, droit na biso. Mais est-ce que ozo yeba que non, yo moko etant que moi si oza pe na droit ya komi pe sa valeur parce que dati wana eza nango rien à voir na façon ndenge yo mwasi ozokumbela vi na yo. Pourquoi nazoloba mpona mwasi naza choqué ya komona bavideo moko ya mwana mwasi moko batike mabele polele vraiment esala kuku mama te kana tete mama tete mosakoli donc esalaki nga mpasi mingi komona esu baréaction esu ya bavideo bamama na biso maîtrise mosusu eza te bamama mosusu bazofingana. Alors yango nangi na soulever point oyo ya valeur ya mwasi. Eloko nini tokokosala mpona bamama surtout biso bamama mama oyo ozolanda nga na video oyo yo ozwi grâce nzambe apermettre oyo okanga na retour oyo basi bazalaki basi baentouraki nzambe ntango asekwaki ezalaki mibali te ezalaki basi bayaki wana ange ayaki kobibela kaka basi bapapa te. Donc quelque part biso basi toza un peu réservé na monde oyo ya kozala bien po lobi bapapa mpe bazala bien. Mais valeur na yo mama ezo dépendre na mobile te, ezo dépendre na yo moko façon ndeni ozo se comporter. Bon nga nalobaka nga mo isanza nakomona mutu nafandi vraiment boye obandi no kofinga de tongo ti pourquoi mais ekozala impossible mpona répondre na internet na ba insulte ekozala impossible. Bonsoir maman Kati Kayenne. Pourquoi? Parce que une femme qui se respecte azalaka agité te même na milliers partout au monde a boye basi mususu lelo tozo perdre lelo ba valeur ya ba maman et surtout une femme congolaise basi bazali combattu bazali violé mais quelque part ezo senga aussi responsabilité ya bino moko avant mususu batu mususu ba ko côté la bino. Mais message ezaka pona une femme congolaise te mais message eza pona moi si nyonso oyo ba valeur na yo comment ndenge nini nazo vivre na kati ya société. Bible kaka mtezolo ba une femme sage bâtit sa maison. Bonsoir maman mami. Alors valeur na yo ezo dépendre na mobile te, ezo dépendre na façon ndenge nini ozo vivre. Eza na basi mususu tozomona bango lelo mwasi mususu azali mususu na milieu ya fête azobina bibinela. Donc azozala na maîtrise te azoyoka mususu soni te. C'est pas ça esalaka mwasi. Eloko esalaka mwasi ezalaka charisme, ezalaka mususu ozomona ke mwasi oza na plaisir moko boye omilakisa me omoni na milieu ya batu ozo se réserver. Mais na mususu na kati ya ndako na yo mususu place na yo kaka na kati ya ndako na yo okoki kosala nyonso. C'est ça moi si oh ayeba ko se respecter oh apesa valeur na yo t'as pas besoin mususu mobala abale loto mususu atombola yo nde basi ba africain ba te valeur à mobile ya moi c'est ça libala non nga nazo parler na dignité nazo parler na moi si na milieu place azali parce que nazo profiter encore na mois de mars parce que za moi oyo ba feti etomboka ki makasi pona moi ya ba maman. Alors ba maman oyo basali ba fête est-ce que fête eza pona kosepela pona moi ya ba maman to kamba zolo ba droit ya ba maman eza pona emsu yo moko maman o se sentir quand même que non naza responsable naza na ba devoir naza vraiment na moni net nga maman mo isanza emsu na koko telema boye imagine que nasali emsu buzoba eza na batu mususu bakobeta mabako ah oui mo isanza yo mto pesa ba éducation yo mto conseil yo mto sala rabe mais c'est pareil aussi na yo mto zolandanga yo moko pe il faut se respecter parce que eza na ba biloko mususu pona bango idéologie na bango eza moi si po ba mona yo ke non oza moi si moko ya kilo il faut la ta griffe yango te sala valeur à moi si faut me massacre cher yango te mte sala valeur à moi si faut zala na aspect yango te mte sala valeur à moi si ezali dignité maturité mais respect na yo moko so opeseli yango te même obala opeseli te na yebi pe ba papa ya kala bazalaki ba papa ya kala pona kobala mwasi
tout ezalaki bozalaki ko exiger yango emsusu omona mwasi wana emsusu aza mwasi moko mwasi te ya kobima bima aza mwasi te ke basi mususu baza bafeti bana année bandi na janvier ti décembre il faut tourner na bafeti partout mais bino bapapa ya lelo pourquoi bozo réagir te pourquoi bozo koperdre emsusu identité ya kala oyo emsusu azalaki valeur d'une femme lelo tozoyeba te wapi mwasi ya ndako wapi mwasi ya libanda o bible elobi j'ai cherché l'église na trouvé na monde na trouvé na kati église c'est comme pe lelo toza na basi oyo lelo basi ya mabala baza libanda basi oyo baza na mabala penza te baza na kati bakomi kose respecter la valeur d'une femme et dépendre na mobile te et dépendre na yo moko d'abord avant emsu mwana mobali abanga yo moko foti ya ligne mwana mobali osakana nga te et papa je suis désolé pourquoi mwana mobali osakana no te eza na basi mususu lelo aza na ye mamfu na valeur na ye ozokoanvie mwana mobali oyo aza irresponsable oyo emsusu akokolesa bana na ye te akoka bonjour maman Jade la père akoka kolesa bana na ye te akoka kotia mwasi na ye à l'aise te akokaka te emsusu azwa sans sa responsabilité na ndako na ye te mais sikoyo lelo tozomona bandeko na biso ya basi baza ndenge ndeko na biso ya basi misusu lelo olie emsusu amipesa valeur na ye akuta na mobali moko oyo aza responsable oyo aza capable ya koasime emsusu aza na bana na ye emsusu akoki kosokipe na ye malamu non yaki kozwa badeshe oyo emsusu mwasi wana mosusu azobwakisa mobali wana to akeko donc elle s'en fout ayeba ke non mobali wana est-ce que aza responsable to emsusu aza na ye irresponsable lelo basi ebele baza vraiment na dignité te to na komi tia autorité wana te donc azo préféré envier to azala fan club mwasi o qui se respecte okoki jamais kozala fan club ya mobali batata bapapa je suis désolé pourquoi nazoloba na sens que amour surtout eza responsabilité ya deux personnes yo soko lingi nga na lingi yo so lingi nga te nga na lingi yo te lelo tozovivre na kati ya communauté na biso bonjour maman Lydia Bangambi tozovivre na kati ya communauté na biso basi na biso baafricaine lelo basilisi biso valeur ozomona ke mwasi moko bazoswanela de mibali bino bomonaka mundela mwasi akoswanela de mibali pourquoi oyo mobali wana atrompe yo kuku mama kana nanga mama félicité nyongoni epa mindele otrompe ye omanke respect oza libanda na sens ke alobi nalingi lisu te relation wana mais lelo ya biso eza ndeni tokofana na internet makelele video wana nini oh kasi bazoswana kasi mobali wana kasi azwaki kasi babima na mobali na ye te obandi kofinga bobandi kokata na babilamba na bazuwa na bakoswana mosusu omoni mpenza ozwi mpenza mama mobimba mama ya 50 et quelque donc ofani na yo obandi koswana mpo na emsu mobali moko mobali yango mpe ya yo te ya motu nyonso twana nini parce que zuwa mais wapi valeur ya biso basi eza wapi moto respecte na oyo te pourquoi okoperdre temps wana mpona nini biso basi ya baafricain olie mosusu boyeba mpe kozongisa bolingo epa bamibali na biso baafricain ke ezalaka droit ya moko na moko bolingo eza teke no yo manke nga respect nga nakino force na likambo nini yango bomoni biso lelo basi ya baafricain ebele boza ndeni oyo bayebi bavaleur na bango te ana na ndako mobali azomaltraite ye mobali wana ye moko mwasi apesi mobali wana droit alinga sorte ya basi nyonso tundele baligi yo komi fani club pourquoi oyebi valeur na yo te olio fanisa emso makambo na mesa oyo miso olobake no ate nga soki boye ça va pas biso eza nazobanga félicité otonga nga te félicité otonga ndeli akotonga yo parce que nde raison wana abayoka lisusu nga nazobima na mutu boye nga natiki mutu boye donc toza kaka na monde moko ya koyeba nani oza te yango bamisusu baza na kovivre na souffrance ya bolingo po epai ya mundele baza déjà évolué mituna bango eza déjà
Et puis bango ngana loba mindele ba botama na 10 commandements bazalaka na 10 commandements. Oya biso zalaka mwasi aza maltraité, mobali aime soupe mobali azoni yokola ye, omona aime susu net na papa na ngai évangéliste Didier Vita, bambote papa place oza. A changé na moi c'est comme mais évangéliste mobimba ndeni yazaki na copine une fille wana tiki. Mais ye asambelaka ye aza na droite nana yebisibino. Donc yeso ko kutana moi sa ndoki ako changer na yete pour suka po atanga komba nzambe. Voilà la vision biso za nango. Biso ba africain évolution mabe. Au moins na su moi sa batope azo souffrir na mobile bazo maltraiter na place à changer na ye. Njo tonga ko mona passe à changer ta 3 ta 4 ta 5. Ya bino. Mais bon préférer su moi soit azala traumatisé ayoka soni. Pourquoi a commis na ye susu na kozanga valeur na ye vis-à-vis susu ya mobile wana parce que moi soit azoye bate nani oyazali. Donc droit na yo, valeur na yo, ezo dépendre na mutute, ezo dépendre na yo. Eza net nga mama mo isandane na zaboye na moni net nga na so ba surtout na ba mibali oya lelo, mibali ya ba africain lelo. Bosa comment? O bimisi moi si samedi na fête mais samedi on a ba epesi une invitation mais bomba ye. Nga na yebi ba mibali akala baba bimisaka basi na bango ndangu pamba pamba te. Ba bimisaka bango pamba te. Mais oya lelo et puis maman na peso no pe code. Mon peso ko mona pe papa misusu. Soirée kuna ba bengisi yo. Weekend wa bobimi. Weekend ote chéri to kende kato azo exploser. Obinga na yebi na biso basi moi ça sacré. Surtout moi ça ndako ma papa mate, amona papa mate. Tout ça et ça peut misusu yo moko pe muto zo mi pesa dignité na yo. Ozo mi pesa valeur na elongine roza wa wese toilette te. Wese public te. Et puis maman la biso ba femme congolaise. Ba femme africaine. Moni ba bloko ba ezo ça s'est passé, moni ndeko moko lelo tozwi na ye à lobby. Bon, toujours fêter ba soirée, ba journée de la femme, tout. Non, il y a un moment de base, hein. Il faut maturité. Naza décide, naza désolé. Ba maman nanga, quel que soit ba kanda ngo photo gérer. Si on t'a provoqué en public, faut bimisa ridicule. Parce qu'une femme qui se respecte, baye ba kanda na publicité. Ozala la raison, ozala na tort. Monsieur sont retraités, monsieur impoli, alors que moi si mon respect. Mais bah monsieur ba yara peut provoquer bateau, ba rendre mutu qui impoli. Mais une femme qui se respecte, elle a un peu réservé. Vraiment, qu'on fête bien, qu'on bima bien, mais dignité na yo, et l'équipe mbongo, et l'équipe à millions. Nga ça la susu na rose ba différentes invitations. Nga na invité na Paris mariage. Mais na kete. Parce que na invité quand la milité na Suisse na roke les deux fois te na exposé. Non. Na désolé pour la sœur wana tous aïe bien mais maman isanda mais ça fierté. Et ça parce que na moi ça wesete ko bima nga généralement ma casse. Ça fait partie aussi de la stratégie, il y a une femme qui se respecte. Parce que les autres gens, c'est belé. Mon respect, il faut aller à ta griffe. Mais c'est pas ça. Au yibi griffe, au là, tu la bateau quand il a battu photo. Ça, c'est pas. Et ça, respecter, ça n'a rien à voir. Oh, respect, moi, c'est ça qui. Ça n'a rien à voir. Oh, respect, parce que dans la pembe, dans la kitoko, dans la taille, ça n'a rien à voir. Une femme qui se respecte, une femme de valeur, même dans le comportement, ozana baninga na groupe bozo solo là moi si oyo ayebi ko se respecter azara songi azara te moto ya ko piéger ka batu te azara moto emsu ndenge zaona aroyoka malita ayoki emsusu mama patience masakuba mais à gérer bango moi c'est valeur basi la plupart à basi bazaka ba songi basi bazaka msusu ya ko créer ba problème basi na dignité te basi ba wese ba ko le kaili o ya leki mubala zu parce que ayebi nani azate moi c'est azali même muto ya touchara motema na nzambe moi c'est parce que na pesi exemple ne bandi banani ba monaki ange wana eko yebisa bango ke yesu asekwi ezalaki basi na basi baza bato e ba touchara nzambe plus
ke bana mibali. Alors eloko ni basi bazosala na terre oyo basi baza perdu. Bozonga bandeko soko lingi ba respecter yo, soko lingi oza une femme de valeur, yeba kokumba baninga, yeba kobomba baninga, yeba kozala na secret ya baninga. Omoni muninga majilimbu ya apesi yo lisolo a solo lina yo, bomba ye, oza une femme de valeur, bomba ye, bomba. Omona emsu majade ande zaboy nasona mo isanza ok problème exact obombi majade obombi basi ya ba sans valeur nde bataka basongi ngana isali mo mwasi moko ainga sa bêtise wana ngasa ngaka libala kutu na ekufi na yemo ka bimi ridicule mais elo ni na salle na yeko jouer rôle wana. Peut-être que yemo lelo akofanda pa lobi mais fille oyo vraiment et puis secret wana ezaka ngana ye ilo on empêchaki et batutu obo eza ba mina nga bokoza pe ba mi a fille wana ngaka ye batutu ba ngamba mona scandale internet. Mais si on ngana za moi ça songi te comme na une femme de valeur na bengi na biso o enviaranga o sala o ngana zolo bana yo eza obligation te. Mais eza ba critère ya une femme qui se respecte. Si on met qui ko exposer mobile boy au perdre ye tant au perdre ye et puis au bengi ba songi si on sona daki songi pour basi songi baza ba basi ba sans valeur na ngaki na pousser na buzoba comme ayebi que maman moi isanda sa rémission apesi yo confiance donc on a poussé na buzoba na erreur moko alingaka sala asali yango ngape motema nangi sepeli azui donc moi c'est oyo ozo se respecter te mais otie pe muninga na libulu. Alors il faut qu'on sala très attention na environnement na yo parce que toza na basi ya ba valeur te toza na basi ya ba sans valeur yo na okamwa te na ba ngo toujours ngana na trop na dire peut-être eza bongo. Eza vraiment bongo na yaona lobi oui na kokene na kozala koya feti mais mususu komeni ngabi mais ozala ki kuna toyeba kite mais c'est normal comment na kozala agiter ozala milliard bato ozala miso bato non tozonga ba mama ya kala et puis ba papa boye ba rapé ba sori on ba mibali musu baza na pesa mpe code ba mibala mibulu batondi na ndanga libala ke na libanda. So moni pe mobile nozo mema yo emisu trop yonge timbele pourquoi linga bi asiso valeur na yo andako tout le temps emisu po libanda est-ce que pour ba bibalo mingi bazaka tout le temps na moi si na fête na moi c'est que emisu alinga la liberté wana moi si na exposer pour azolanda ngolo moko boy quelque part parce que mi bali vraiment oyo bazaka surtout zuwa o bazaka bina balinga bina basi na bango tout le temps te eza moi passe moni tout le temps tous les week-ends. Alors bande bunanga même na kati ya relation ya bolingo bande bona biso basi ba africaine alors ngi pona ba direct pour démarrer ba émission de nazala ki kosala mais na ngai vraiment kobeta c'était sur moi oyo bientôt aussi la nango et na linga ki vraiment pona ko clôturer surtout sur moi oyo malgré na zongi ko continuer ba émission nanga. Mais na zongi pe lisusu pona na clôturer na moi oyo sur valeur ya mwasi valeur na yo ezopesa mana mutu te yo moko façon ndeni kaka yo moko traiter vie na yo ndeni kaka yo moko gérer yango et puis bato ba respecter yo na sima y compris même na mobile na yo surtout biso basi ba africain tozo komitika trop tozo yeba te oui droit na biso ezate ate mbongo ya bana ate il faut ba futanga il faut boye mbongo boye non eza yango te mutu eza très important donc maturité na biso ndenge msusu pe bikolo oyo bamboka o biso tokoti toza ndenge nini msusu ndela amonaka lelo tozoviva na kati ya milieu moko complexe eza trop na sens que
moto na souci à likambo aza na besoin msusu à se libérer na problème wana et surtout moi si aza maltraité na relation amoureuse moko azalaki mais au lieu bapesa ye chance akoki korefaire vie na ye mais mwasi ya bongo azovivre na bainquiétude azovivre na bablocage moko boye oyo eza lié toujours na bagenre na biso basi ya baafricain comment ndenge bazose comporter omona mwasi msu mobali azomaltraité entre bango na bango bango mibale na relation na bango amoureuse mwasi ayebi te nani azali. C'est ça aussi, c'est compliqué. Et ça vraiment, on a évité. Les longs à l'obara, ba noir. C'est au bazar qui ndumba le la griffe. Et ça faute na honte. Bah si. Les lots bas si au monde la kaka ba. Bien au monde, non tout de suite au monde déjà moi ça mon nele. Na yebité hein. Sur ça na mon bino ba bisu bon monde ngana mona ngana te. Moi ça mon ndela zo bundela, mbandi ya mundele na nzela ba katani ba soutien, ba babele libanda, msusu bazo salani ba Facebook ya ba faux, bazo pourquoi ngana tuna kana no basi ba africain. Mubali na yo tata mukolo bonga kesali kinduba libanda déconner abimi. Yo ce qu'il faut c'est la ba démarche tu wana ya ba faux profil bandi ko landa mwasi wana. Yo ce qu'il faut c'est ba démarche wana bandi ko finga na mwasi. Mais pourquoi? Omiyebi nanu zate? Pourquoi? Tout moi mobile wana msu azoni yokola yo bambanda donc nandako ozo vivre relation amoureuse mais est-ce nzambe moto yebisi yo nga na pesi mobile wana nzambe moto yebisi yo bon so yo moko moto zo na sentiment bandela kende ko luka mususu ozo na sentiment na yo ozo na sentiment na yo au moins faut yeba nani oza c'est ça faut yeba valeur na yo misusu baza azolinga mobali na ndenge ya griffe parce que bamoni mobali wana msu aza journaliste msu mobali wana aza musicien msu mobali wana aza saper atala mutu moko dia msu mobali wana aza na basi ebele mais ozokotisa mutu mais omiyebi nani oza te soko omiyebi nani oza comment okende okota na esika oyo bazwa ata na dignité te basi ba noir mais et pas mondele jamais mona mwasa noir mundele kuto mona mobali zoka tromper boy omoni mundele akotinda kuto msusu mobali wana zo linge to abak akoyebise kende ko filer nani est-ce que il était un bon père mais biso base ba noir to sala rango te oyo ka mobali mutu msusu linge owele libamo yo yanga ya tongo ya pokwa ya yo mais c'est quoi ça comme histoire misusu baza kuto omona msusu na Facebook moi na Facebook na lobela fimo boy na isa na lobela fimo boy abandi ko keno komela mobali nga na Facebook na ye alandinga so ote mama na akomenga na bonsoir mama na 16h akesi ko na 16h05 akekomela mobali nga bonsoir papa boni liboto ngana ye na bisi na bon comme ezaki papa bandine ba asali ne bêtise morote na récupérer na nuye ndeko moi na bisi na bi au moins tele non comment yo moi sur na Facebook ko bandi komela mona mobali même quand la salle émission c'est impossible ngakoto sokoto moko tantini moko mbali ne ba deko tumisa ko déranger ngana ici na bitala zo mbali na so pe ba jeune na bo sali bo piéger nga ga simba te abani comment yo mwana moi sur na Facebook oza na internet oza na ozo koma ko mbala bandi ko komelote pona ni yo fo bandi komela parce que obi yebi nani ozate pour ce qu'il y a vraiment valeur na yo moi si moi soit ba valeur na ye mi bal ba banga ko ba reprocher ala moi ça charisme ba ebita seka ka to seka te ba ebite msu ndenge za wana moi si wana minu na ye ba mona ngoli banda copine na ye na fete za kaka msu malembe mais copine za ya donc sans même attendre un charisme exact donc sans aspect donc désordre mais non parce que biso to luka ki mois de mars non mais mois de mars droit ya femme mais il faut y ba droit na yo ezani yo mo za na kati ya relation amoureuse okomi na net na prison okomi prisonnière sur dit nyo so mibali mais c'est quoi ça nzamba tinjolo li souffrir na mobali wa si parce que eza pe faute na ya ba misusu te mwana mwasi bongo
akomeli abengi nga sono mama nga 10 ans mana sufi na mobali oyo ti paster tokoti bapriere baretraite ti esimbi kaka te ngai omoni nga soko oyebaki nga na relation mobali wana kaka nde na pose question ya deux questions ngai na ngai loba kabwana mobali kabwana na essence ke mpo ezalaki makambo a explike eza passion na mitie na place na ye nga na kozwa te bongo comment est-ce que nga napesa conseil ya sembla aussi longtemps nga moko mpe soki na fandi place wana nakokoka na nga te nakokoka te mais eza na babiloko misusu ezosenga priere te y compris na bana mibali y compris na bana basi nzambe alobi lipamboli nde elansamaka na chagrin te biso banoire nde toke trop spirituel yango ozomona meme na bi évangéliste Didier Vita omona m susu a changé copine obi te ya évangéliste ndeni akochanger mais ata 5 akochanger parce que Bible elobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur faut aza na bonheur bon soki akutani na malheur mutu mosusu mwasi mosusu ase transformé aza lume ase transformé na ange de lumière donc akochanger te toi si ça c'est et comme il péché c'est pas un péché hein yo soki okutani na mariage na yo déjà ozo échoué kaka deux fois mibali bazo maltraité yo ko changer te oko changer il faut luka bonheur na yo faut zala heureuse to zala heureux yango mindele bazo vivre mieux que nous au moins mindele a yebi so ça nga eza 5 fois mariage na nga otile comme non polele ko koko ndeko na nga Dimitri Dimi Lupeza et populaire mikolo ebele mindele ko yebi so biso basa baafricain mobala moto azolinga ye olie otiele ata détective privé yango intégration yango droit na bino yango bamisusu oyebaka mpe te badroit na bino bavaleur na bino eza nini mobala moto azolinga ye olie otia ata détective privé alandela vie ya garçon wana ayeba asalaka nini na vie na ye estce na mwasi na ye azalaka heureuse estce bana na ye donc ozolokota ye kaka mpunda ndako wu omona emsu ndenge eza wana ata meme enquête osali te mais yo okenoka na bolingo na siècle oyo tokomi boza mpe éveillé donc biso basi banoir basi baafricain maputa te obimi mpe na fete de ozobina na charisme ozobina te ke non mino non ça monsieur koloba délire mais délire ani bongo bana oyo ya bajeune fille ya ba 15 ans ba 12 ans bongo éduqué bango nilobi mais boza na devoir non quel délire eza qui manque à maturité c'est tout eza délire te eza manque à maturité c'est tout une femme qui se respecte même na miso ya bato po bamona mino na ye c'est grave une femme qui se respecte même na internet po bomona ofinga alobama basalité azolobama babétise mais nayebi te même nga mo esanze fo bomesanga badiamba po na oya oleka boye te na balufinga ata moto wana moto afingi nga de A à Z aozwali eloko te en retour ozwa eloko te orépond les imbéciles par un grand silence akozwa eloko te alors moi de la femme tozosepela mais eloko ekozala encore malamu la femme africaine bose respecte bozala éveillé boyeba badroit na bino même na relation amoureuse na bino eza très important droit ezaka mpona mbongo te eza mpona na barelation amoureuse na bino et puis bapapa na biso banoir bakodimine mpe bainjustice na bango esite kela bakodimine mpe bainjustice na bango bakoyeba ke basi na biso bayebi ke non bolingo eza réciproque respecte nga zongiselanga nde nazo-respecte yo tozala bien et puis ozodekone misusu mobali azobima libanda azoyoka soni msu mwasi ayeba mais ya lelo mona mobali azobima libanda mwasi ayebi azokalkule mwasi te azozwa mwasi wana comme ça faute nani ya ye mwasi ye moko mwasi pourquoi abandi kozwa ta na ye asali faux profil asali nini abandi kofinga azwi mwasi bolimbisa mwa moke ndeko moko aeseyaki kobenganga bonsoir maman Mireille bonsoir la reine nakomi na suka vraiment message na pasaki lelo mpona bamama mais bokolimbisa mwa moke bandeko na moni bozokomelanga toujours mpona tâche mpona bouton vraiment naza na huile moko spéciale ya gel douche eza vraiment makasi na sens ke ezosukola bien mpo ezolongola vraiment tout ezolongola bien
mais il y a vraiment plus c'est important et ça nango ça fait partie mais pas plus que valeur ya biso ba maman na si ba misusu na poto bazo perdre ngo je sais pas pourquoi même na kati ya relation na amoureuse faut yeba ndani ozali il faut yeba que non so mobala linginga so asali bêtise na ye eza ya ye eza ya ngate au moins ngai faut na mi lakisa ye que non na za mwasi pe oyo na kokota na buzoba te kolakisa ye eza te ke non te na kolamba te na kosala ye bakata na non kolakisa ye eza ke okokende koswanela ye te esesi esili mutu asali buzoba na ye ye ozwi telefone ye ozwi Facebook obandi kobenga soki omoni ke tout le temps basi yango kutu bazozwana valeur te mais change mobali moni mindele basalaka te mundele kutu otrompe lobi kutu ayebi so abenge kaka na avocat je vais l'avocat pas divorce ici ya biso kutu so ezalaka boye nde ya biso mibali miso mwa badimina mpe kindumba tellement kindumba na bango miso emataka mpo basi mobali moto akende kodekone mais bamisusu bakomi kobundela ye lokola mokonzi moto asali buzoba na ye basi oyo bazala na bango ya baantivaleur babandi koswanela bandi koswanela ye tata mokolo bongo ayebi mabe na malamu ayebi ke naza na mwasi fo na respecte ye sikoyo na ka wana nani azobima mwasi moko ya valeur te eza yo mwasi eza mobali te tozwaka ba exemple ya bongo mike une femme africaine ozonga yo moko na boboto na yo na valeur na yo toye na poto toza na poto eloko oyo mundele azosala te mpona biso tosala biso tosi tomona na nzela mundele abundela mindele na mindele tozoka babundela nini o te babundela mobali mo non nga namona na yango te ça fait des années nga namona mais ya bafemme africaine ebele meme awa na bafacebook awa tomonaka video babundeli mobali mibali basili soko wana azoyeba valeur noto kele luka oyo akoyeba valeur na yo soki ozolinga omoni mobali moko bozokoanvie luka détective privé yeba nani azali okoya kokota na relation moko boye ya kaka ya compliqué likolo ya complexe likolo kaka ozobela aspect mais ozozala sage ya bolingo te mundele kutu soki azolingo akoma emsiko paye détective privé mpo balandela vi na yo alandela vi no bien mais biso eza bongo te bozomona nde place tozotourne mibali mpe ya banoir bazosakanela biso mibulu na bango ekoma lokola griffe pourquoi foti na biso nga moyisa ndani aza bo oyo nga papa aza biso nga bena na fa nga bena nakedo nalikamni mpo mwasi na kuta kosepela vraimen loba fi yango abengi nga te nga nakeno bengo nga mna tindaki akeno lingo mpo nga nake bengo n'importe quoi nga jamais et puis basi oyo basalaka bongo bravo bomarkaka vraiment botiaka bango na bavertige azoyeba kutu teke non ekoti ye to ekoti ye te mais naza na ndako na ngai ekoti nga mais na retenir yango mais internet oyo nde tozomona na bino boye esilisi basi ebele bavaler na bamisusu na badirect na bamisusu na bakofingana tout oyo eza dignité te une femme sage bâtit sa maison eza kaka te parce que oza na kati ya ndako no même partout na société okozala utile nde balobaka mwana so abimi na libumu aza esu ya yo te nde nga nazosala émission boye eza éducation mobimba eza un plus mobimba welela valeur na yo eza mwa mobali te eza mbongo ya libala te eza yo moko epuis mibali na biso banoir tobosana te balingana na bango base matata weekend lelo bimi fete ata oza na mokusa fete ya kofani na yo soki ye alobi te sheri toke obi te nga na kokenda nga te quand même tala kutu bamiso batantaka me basi ebele lelo bamama mikolo misusu lelo basili bososoli wana bazangi yango mobali no amemako na libanda ntango lobi akomona mwasi oyo aboyaka nde bafeti alandi ye abi yango basi ya bajare aboye na lingaka alors tososola tous les deux mais nayebi ke nzambe osunga moi de la femme eza kaka feti te eza kaka vraiment toyeba banani toza toyeba mpe komipesa valeur na biso mwasi ya valeur azalaka songisongi te mwasi ya valeur azalaka mwasi oyo azalaka motema ya kobomba sekret ya baninga
papa Ricky, bonsoir maman Queen Ben. Avec confier comme maman Queen Ben au Bobby. Bobby ate ndenge zaboye na zala motema kibu mama na yeba kubomba. Mais moi si o peut apanzaka bato. Bonsoir moi na Yahweh. Aza moi sa valeur te. Moi c'est à valeur azaka na somi te. Moi sa valeur azaka moi si o te que non ya kofinga na bafinga na nzela. Moi c'est à valeur aza moi soyo ba yebi te soki asekaka to atombokaka to msusu donc position na ezoyebana te parce que c'est une femme qui se respecte aza moi c'est à charisme na pourquoi lelo na ngana lobela sur biso basi parce que ebele bazo vivre vraiment na loyenge c'est pas bien yebana nuza eza saki te mutu kosala yo eza mbongo te mutu kosala yo eza griffe to lati misusu ba confondara des choses azwi photo ya Gucci ya Versace atie na ba commentaire ya batu misusu ya ba mascara ba ye kokumisa ye habite ngai awa na vraiment mwasi mais non mwasi eza yo valeur na yo eza yo mutu kopesa ngo mutu kopesa lo azate et puis yeba amini ni osala relation na oyo sa relation to ba fi musu baza batu dia si ba sila valeur il faut oyeba toujours même sous dignité na yo ba batu ba omona ngo bien te ba okasaneti elamba soin mais basangisi na o asalite moi si nyo surtout o alinga dignité na ye ayeba rapé ko pona millier na ye ayeba rapé ko luka banani oyo akoki kozala na bango ko solola na bango pona ba mi pesa na ba valeur wana même na ba téléphone. C'est pas n'importe qui car il faut solaranaï souvent aux occasions tout le temps non so kana na moi si moko ya valeur te na mutu na ye il y a rien oya ko communiquer yo ako renverser même couple na yo parce que ada na eloko te na mutu na mutu pesa le même témoignage ya fille so nga nazali nanga moi c'est sans impact na memi na buzoba wana peut écouter cher na niveau ya couple na ye. Merci beaucoup. Ça va na biso. Alors na sinza mabate la biso na semaine oyo kaka maman isanza na ozonga pona mena ko ozonga lokola mama ngala pona représenter bino quand même produit na biso oyo sukola quand même pour so bien. Lelo na nga juste kolobela une femme de valeur. Loko ni to sala vraiment loko ni ya kozala vraiment trop prudent na makambo ebele tout la très prudent eza bien mibali bakoyeba ko respecter biso mibali misusu bazala bazo bate batalaka bien rare parce que to vivre na monde moko tomi yebaka te mais mibali ebele batalaka alors maintenant mutu mi pesa respect aucun de fait c'est le vélo te mais moi c'est valeur aza moi soyo babangaka ye pe ayebi ndenge nini kotonga ayebi ndenge nini kobongisa kobebisa te me kobongisa mutu aza une femme sage aza na kati ya valeur aza na mwasi ya valeur asi nazomona basi ebele mpona bango baomona babilamba bakangi bafoto batie nasimbisaka Versace Gucci nalati Gucci Versace na feti bazomona nga nazoganga ozobima mwasi moko ya niveau ya C niveau bas bo excusez nga na terme bato bozolanda nga ba oyo bosalaka bongo en tout cas naza désolé parce que nga mo isanza na kokoma na nga na millier moko te ya bato ebele na bandi oganga nasa babila amoke nayebi te même ata masangango so eza basi nayebi toza sacré toza un peu différent faut vraiment so biso basi ya banoir oui tozofete kaka mais tozoyeba te banani toza c'est ça aussi le problème toza trop bamisu baza exposé tout le temps bazomona yango eza bien alors que eza mabe surtout na une femme mariée bon mibali misusu bazolinga bongo pourquoi mission nini aza nango biso boloba te mais yo mobali na yo mpo osala émission mais ngai naomona na bino boye naosala émission mais naza neti nakoya kosala buzoba te naosala émission bien sûr naza exposé mais naza un peu réservé naza nde moko na bamisusu te bino bomona wana nasalaka bamission nafandi de 1 minute ti 30 minutes na bandi ofini
bana na banda musalo jamais. Pourquoi na sala monte? Parce que naza une femme de valeur qui se respecte. Est-ce que vous pouvez me dire que simba sac na ngana bandi lakisa to na lakisa msusu ilamba. Ingolo bateke non na mima ya cherté. Mais naza exposé. Voilà la différence. Rose à la msusu na millier mais moi charisme surtout na moi si c'est important. Na bolingo si umoni clarté bendana. Ko bendana na eza raté que non. Ko bendana msusu eza ozo mona vraiment que non oza bienté. Faut pas faire semblant. Au coup final c'est le moment ya koluka bonheur na yo. Sili. Mi pesa respect. Mubali o kutana na ye oyo za na ya ko respecter. Nga basi bele ba africaine ba opesa nga er mokanda. Au fana na miso na mubali mo bazo au maltraiter ye. Au finga ye, au nyogola ye, azo critiquer ye, au zoé le la chaussette. Mais afandi na ye. Mais pourquoi? Eh ben papa boni mpisa mais bon bah mais moi il s'en zo mais d'après bino ba bisi no bolingo c'est passera comme ça et c'est passera bon côté. Bolingo eza loko eza réciproque. Faut respecter muninga, faut retirer muninga na place na ye o yo poliga atia yo. Mais pas la biso ba tout mwindo. Contraire. Et puis les lois là parce que une femme africaine ayebi droit na yete azo bina azo se kame ayebi nana zate ayebi te ba bêtise monsieur il faut na arrêter. Mais il est temps message yo na passé pour na éveiller conscience na yo. Ezala fanatique ya mbala zo linga yo eza malamu eza normal kozala fanatique te ya mutu azo lingo te oya tia ko kate non. Et puis monde internet il facilite biso mais et facilite biso te que non pour na ko ya ko sala ba buzo ba eza bien te. Zamba pambola biso tokutani prochainement. Nous avons la semaine oyo pour na kobax encore un plus. Merci beaucoup. Coucou maman Chris Maëlys. Alors pour maman Nicole Moïsanza, ma vidéo musu c'est na YouTube. Donc maintenant na zongi na niveau ya ba émission et moi tant mo repesa maki mais na zongi na niveau émission biso basi toyeba nani tozali bandeko bokoti mo retard vous attend la bino ya kota ya émission na lobby vraiment pour na biso basi ba papa te bo tomber na ba piège à mibali te parce que mobali nyonso alinga moi so dans la caractère moi so à se respecter so moni mobali no azo exposer tout le temps na éviter derrière wana idée nyaza nango. Alors tout ça fait très attention. Une femme sage bâtit sa maison. Merci beaucoup. Bah, bonne soirée na bino nyonso. Maman Nicole Yefa, moi il fait ça, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naila Potier. Claudine Kinwa. Bobo Bobo.